Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson droit de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé, bah, on a catastrophe. De la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, Boyo, quand tu sola, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu aux besoin, on a calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoya, maman, a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Donc, on a capolo, c'est des fois. Voilà, merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Oui, bonjour chers internautes, auditeurs, auditrices, Bambote Nabino, toujours Saint Figaro, journaliste, il y a investigation dengue ezalaka toujours, mi baramonabino, ba fan club nabiso, en tout cas, bozwaka temps, ya kota la biso, voilà, les autres, les bino nisusu, investigation ya makambo ya Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, touti komona ke balobi azui 32 visa pour na concert na ye ya le 24 mai. Alors le 24 mai, ezali nango lobi awa walo déjà tozali le 16 mai, Héritier azui 32 visa pour na concert na ye ya le 24 mai. Alors problème ni ezali ko se passer bande ko ngai tozonga nanu na ebandeli po binomoko bomona makambo ezali koleka. Alors to yebite ezali problème ya ticket master to ezali problème ya ko somba babiye. Oyo bozali komona awa ezali image ya Dôme de Lille. Excusez-moi, Dôme de Paris. Dôme de Paris esika oyo Héritier Watanabe akobeta concert na ebandeko. Tozali ko zoomer, tozali ko laksa bino partie par partie. Wana tozali komona ezali bongo Dôme de Paris na kati wana bandeko. Liboso ezali scène o bozali komona bakiti ba couleur nyonso tu o bozali komona wana ezali bakiti bandeko ya rouge ba carreau d'or na ba podium ndenge ezali place ya scène wana. Alors to banda place ki yose na biso ezali na liboso wana ezali force na force kutu tozali même pas ko compter yango. Pour te que la capacité à 1000 personnes liboso mais to yebite na place oyoyo to banana ko compter place batu bazali ko fanda o bazali ko mona ba grise ba ko mona ba pembe wana yango ezali ba kiti o déjà batu ba sombi so bo mona ba point so ba grise ba pembe wana ezali place batu ba sombi bandeko ba couleur nyoso bozo mona o place te curse musapezo mona na wana ezali place o ba kiti na batu ba sombi ti ba couleur nyoso ya rouge eza ba kiti o ezali available po bato basomba la liboso za na scène na mpanzi bo mona na biso ko to kiwa na côté ya bozo mona na ba rouge wana eza ba kiti bandeko to mekaki koloba likambo oyoyo yona mituni awawa est-ce que ezali problème ya ticket master to ezali problème ya Dôme de Paris ou bien ezali problème ya ba spiritas bazali ko somba ba tikete botala binomoko ebele ya bakiti oyoyo ba totikali na le 16 totika na 8 jours moise mkolasuka totia yango 7 jours. Alors botala ba madoso madodo oya pembe ya grise bozomona wana
place Moussapenange Zawana, yango wana nde babillet au kaka bato basombi. Eza même pas un tiers ya babillet. Bandeko, ezali kosala somo, ezali kobangisa. Po na ngai bona ebite héritier moto na tembe akobetene concert na ndenge ye akolingela. Bozomona bakomi régie wana, mpandi na ngombo de dodomo ya pembe, de dodomo ya pembe koto yoyo, ototikali ba rouge, bakiti ezali polele. Bakiti ezali polele nde nazali koyebisa bino bandeko, bino moko botala makambo ekoleka. Bon, loko impossible eza nango te. Tout est possible na 8 jours, bakope koteka plus de babillet surtout eza na kati wana. Pour ce qui est la capacité, il y a 4900 places. Autres, vous allez comme awawa, même pas 900 billets vendus. Même pas 900 billets vendus. Bande konangai, bota la concert, bota la salle oyo héritier Watanabe akobeta. Bota la binomo kopo ya boezali kosala pasi bande kotolongo awawa. To kende na nukotala batike ya ferigo la siko bobo na ato na kati internet ekosa kabiso te to na makambo ya ferigo la na ndenge tozali ko kendele. Voilà to awa sikoyo na ferigo la o bozali komona awa wa concert ya ferigo la to koti na kati ya billetterie na ye totala pe ba billet ezali ko kende ndenge nini to bandi kotala balcon par balcon, place par place. Bon to kende mais ça peine sozali ko kende bomona ke na ba site ni soto ba balcon soto na ba place ezali susute ba place ezate bozomona to lo baté pona osepel sabatu po to yina mutu moko bono to la sabino ke ba vérité ndenge nini ezali ko salama soki na kati na awa bomoni to na place standing zelo kwa force omona yonga mdetikali. Le reste ya ba tribune nyonso tu wana bomona ngo esili ba tribune ba AVC so ngo la sanini wana na ba balcon eza so sota na billet moko te bozomona bino moko to meki partout to meka kwa to buketo somba ticket alors to za na place moko te bomona ngo to ti wana events ya ferigo la po bomona keza na kati ya website ya ba makapesa wateka ba ticket to bandeli lisusu to kenda ba balcon so bozomona to kende balcon moko na balcon I eloko ete na J eloko zate na K eloko zate donc c'est-à-dire ateki ba billet na nous sold out te pona ba standing ba ticket zananu donc toujours préciser que na ba tribune so toujours na même liboso ya podium billet zate ba billet zakaka awa wa boni 60 € na liboso ya podium liboso ya stage standing na côté so bazobenga ngo force. Donc, Ferrego là a fait un bon travail jusqu'à présent. Alors, bah, billet, etikali liboso na to ebite sur ça 1000 billets, 500 billets, tout ça. To obi kena batwate na liboso ya podium, parce qu'il y a toujours à peu près dans le, peut-être 1000 billets, 1000 personnes au batele makawana. Vraiment, binomoko bozali ko mona makambu ndenge ezali ko kende. Tolo bakate, poto sepel sabatu, tolo bakate, poto so yina mutu, so ndenge nini, non. Ezali ko sala pasi, ezali ko sala esengana ba artiste oyoyo, bazali ko évoluer très bien. Alors, to kende pa ya Robino Mundibu, yepe kote na ye, batike, total abino moko boye ba, ezali ko kende, ndenge nini. Var na biso, tozalaka na parti prité, awa to koti na pa Robino Mundibu, ozomona na ticket master, na écran na bino, po tozo pesa bino ba information vraie, sûre, na ba place oyo tozweli yango. Voilà. To fongoli Maribel sali yango na mobimba bomona na force na ye na C place Moussapenange ezali omona ezaka ka ranger ya jaune wana na ba rouge na suka ba billet oyo etikali wana na C na force wana za na C tozo zoomer yango po bomona ba grise tout le monde ba corbeille ba long corbeille ba nini so tout wana tout eza partout oyo déjà etekami nango ozomona toza na bleu toza na jaune toza na vert rouge etc. wana ndeza place ba billet o basombi alors ya to lobby est-ce que ba website ngo eza freeze e kangami to ndenge nini pona minute oyo tozali komona yango tozali ko yebisa bino ozomona oza Robino Mundibu toza epate komona ke Robino Mundibu akoki koteka 800 billets po otikali aza mo de 50 billets na ndenge lisolo penza boye na catégorie 3 na yatikali na ngwana eza moins de 100 billets yango ka obozomona na misu na bino moko Robino Mundibu, félicitations à toi. Ton dimaki même pas que yoko roteka boy. Vraiment, bande ko bolingo, ça fait mal. Ndenge na moni,
epai ya héritier ezobangisa ngai 32 visa na yazu ya kobeta concert mais ekosuka ndenge nini. Voilà, place wana tout le monde pas Robido Mundibu ba bleu ezana ba prix nango zobima. Bomona ka tozana kati ya website information est sûre oyo ekoki kozala manipuler te. Voilà, bande kwa bolingo, c'était Saint Figaro Maboko Pembe toujours likambo na mototé sans rancune. Travailler en même qualité, une pièce à Berlotti. Oui, ils ont 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit une la boutique, on s'en va on a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que mon batunde est-ce qu'il faut timbela parce que place où qui bimsa 910 €, oui, awa, tu peux on a fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous 900 € quelque part, et puis mon travail, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali assis de Jim Mampata, tout ça, awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, nous tala les rois de la forêt mbala moko na Chicago quoi to mona wana to koma ya subo moni na lati forme o to na lata na to ndo kuta na les rois de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o ngana sepela na